Kosaleka télévision. Un bon musicien, une grande star. Nane faut tirer après un petit moment comme un ballet tikali. Pourquoi ça la musique? On va faire à Tikini l'année 2024. Bien. C'est nous tous d'ailleurs double des arènes meilleur concert de l'année. Tout qui en 2024 c'est des matériels meilleurs concerts de l'année. So bien on petit 1200 concerts, so d'habitude concert meilleur concert de l'année. De quoi ça porte en Zambie. Donc t'as beau sangane belé beaucoup maté. Déjà battre dans record double des arènes. De OK 2 3 Cora. Ça grâce à 2024 non. Tu vois ça est l'autre dans des faire ça anime. Fallait petit 1200 concerts l'année où attends moi on y beta dans 27 euros quand. Attends moi on y était dans streaming. Kosaleka télévision. Y compris oui. Yango to mona fallait mbanze ba faire. Ayembaka. Yisanga yebisanga nzemoni afale sa libanda fera mon orchestre ya mutu. Pour mona que non faire les batu nyonso mais banzemba fali faire ayemba libanda ba imposer yemona quartier latin. Celui qui sala rafali na batu ne pas si makasi ba finga affaire yango na po touche ba simba. Simukele ekumukele kufa. Batu ko simisa ngo faire été. C'est Kofi Olomide a des locaux à mona que pas faire peut-être non à mon artiste artiste émission parce que pas mais on sait faire a signé contrat 2 ans à 32 000 euros. Faire Kofi le bango déjà kala. Son ami c'est le rôle à faire. Na animateur le Bill Clinton. Na beta concert ngai moko na bango. Nous avons besoin mutu musuti. C'est pour laquelle on t'a à faire. A négliger batu nyonso. Kosaleka télévision. Kosaleka TV balobi chaîne Nabiso Yassika 2024 Eloko Sika Kosaleka TV de Makam en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso Yassika Kosaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Il faut s'abonner massivement à Kosaleka TV. Ah, bah, pour ça, la réalité dans la cave, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'enfants qui aiment ma pouille, il y a un peu de top, il y a très à l'aise. Comprenez, Kosaleka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà. Et bon, aux années. Je suis Nancy Bassélé VIP. Je salue tout le monde qui sont branchés, scotchés sur ma chaîne Nancy Bassélé VIP Télévision. Merci beaucoup pour votre confiance, fidélité. Boza Ebélé au Boambabse depuis partout, plaisir. Et ça, il y a comment on a vraiment Ebélé au Bopé sur confiance. Bota l'Arabiso, merci beaucoup. Na maman Obed Chibambe femme d'affaires. Merci à maman Laurenti Lola. Merci à maman Mira Mafuta, Aya Dadi Mavungu. Vungule Yannick Kindou déclaré international. Abdul Mayo. Je te salue Nokombala. Je te salue Yann Service. Babi Oyo Australie. Donc, président Karamoko et pas Yann Service. Babi Kuna solution na passe na biso. Au Luka Viso Zoate et pas Yann Service Visa et Zali. Je salue PK Food. Et c'est ce qui est la solution à Olia na biso. Oza libanda olingo sa la provision na famille na ba parents na ndenge ya kin donc contacter biso na facilité nyos to kopesa au numéro ya PK Food et sika ba parents na yo famille na yo na ndenge ya Kishasa et koza la vraiment livrer na biloko tout oyo ozadi koluka. Merci beaucoup. Je salue batu tout au baota na biso apesa biso confiance et fidélité. L'autre on a invité na biso. On va en parler concernant Ferrego là. Jésus de Nuance, Moto Yambo, Nika. Papa Hervé de nous, tout sauf rien comme programme le 8 février déjà. Tous en a concert na Mbanzale Mbaye, pourquoi pas le 15 février, on a Côte d'Ivoire, on a parlé de Congolais, et c'est Sika Oyo, tout ce pays Sarabango, bah Ivoirien, bah Bondi, bah Congolais, pour nous linga car Ferrego la Côte sa musique na bisoti na
Katia Côte d'Ivoire donc le 15 tozala wana tokotokisa on a briqué bana maestro Fabregas. Déjà sur notre plateau tu peux s'emboter l'invité na biso. Bonjour. Merci beaucoup maman Clotilde Bondo, la reine des reines. En tout cas, je te salue. Bonjour. Bonjour Nasiba, c'est les VIP. VIP de la presse. Ah oui hein. Nasiba. Non, on appelle ça VIP. Yamakasi, comment la sentir? Na ba ta la biso mo peut être les loto ba mo na kayo se présenter pe ça bono bambo ta fa ko ta la belle émission na biso. OK. Ngai Kamel Matuka, star de la soirée, garçon de disque. Au mesana ko ba do biso défenseur ba PRV, faire rigoler les padres. Monto ya Mbonika Boronina. Monto on peut ça battre sur devoir pe misala na internet donc biso ba défenseur na. Donc on remercie mingi batu na ngai presque faut tika mabanga yebi kaka bango nde basala biso sala libanga sala ka mo elengi. Jérémy Donda Itoto, grand prêtre, pourquoi merci à tout Bambote Belé, Batos Ma Pipo, Patrick Pezo, Never Give Up, Songa Wabenga, le roi Manitou Bezo, Bambote Belé, RK Boutique, grand prêtre, le Seiya Biel, RK Boutique, Bambote Belé, Maman Nasiba, c'est la Mona, il faut mon appel, sa promotion, RK Boutique, donc, grand prêtre, Charlie Wabenga, le puissant financier, Bambote Belé, on invite un Toto Voandou, Bambote Belé, X Bayombe, Brunel Kabangu, Monga Wabenga, le banquier ministre en fonction à Motebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bambote Ma Clotilde Bondo, Maman Clotilde Bondo, Maman Sociale, Topesio Bambote et Belé. Défenseur va perver. Mais quand on commet un solo, comment on défendre J de nuances, pas perver, moto ya yambo. Oui, biso, on va fanatique, pas perver. Du coup, on a monté ça là, moi qui te ressemble à mon malam, il y a danger, malobaraté. Batoto finga bazolo batoto critiquer mais ya lo baraté. Comment tu ressens mon sac toko boy il faut lo baraté banini azaka calme botin. Comme si tu lien revue photo ma rolobé na copé na makasi. Ça bodo signer ba bulletin de paye ba fiche banini so biso photo lo belé par force pour musala sala aider c'est ça biso. Tu ba ne pe 80 l'hôtel. Donc le ko no malam ba protéger on na mboka. Le namboka est protéger au capi. Donc faire ça valeur mon na ba au capi na mboka. Il faut te protéger. Raison pour laquelle tout le monde défendre. Vous avez belé. Donc faire ça fanatique à vrai somba na mbongo te. O pena ba se. Exemple bato ba somba fanatique na mbo. Belé bo biso o makomba benga biso. Sina na isa je me suis na ye. Na lingari ya moto wana 5 ya benga nga mona mi benga misa pa na ye. So ta na ye pa na bino. Moi des gens ko beta libako na bakombo na ye bo benga na nga. Boko beta nga pe. No bo mamno lisumu te na ko ya te. Botika na lobele na nga yo feli na lobele ya ofeli na samusani ya ofeli po na linga kai na fanatique na ye. Le sera kufi. Beso ka tiki ngape na tiki pe na kufi. Atiki pe o kufi yebisa biso nano. Différence nieza entre Frère Egola na ba artiste et musicien mususu. Donc la différence est makasi. Déjà na génération oyo quoi. So to rolonga ba vena biso po gens so ke zaki be shibe na wera. La photo longa la génération oyo no so faire à l'équipe batu nyonso presque. Parce que numéro 1 na bango nyonso. Pour numéro 1 za kombote na musala pe. Tala wera na ma tala faire na mobile plutôt. Déjà faire ayema na franc congolais. Place ba grand lourd nyonso ba yemba ba. Faire ayema na bango. Moko tazala. Tu vas faire azanzema liboso vita ayema na kala. Moko tata faire azala. Faire azala plusieurs fois meilleur chanteur ya Congo, plusieurs fois nominé. Attends moko télé le scooter le bété ndengeni. C'est ça. Il faut te le belé, on te le belé a toujours faire. Maman là moi il est trop. Tu vois sur ko ça ko ça ramasse to ça ba ignorance moko bota mutayi musala azali. Tu biso loko ça joue vérité bima to pola to sambo donc to pona na biso faire pour na vérité pour na musala pour mettre là na biso nzala mais to komisa loka malamu to ndime loka malamu. OK, merci beaucoup Moussa Mam Frère Egola au sala Frère Egola Moussa ki to ko sa ba golo abozala wapi ba golo Frère Egola finga ma Frère Egola ba asa banzembo ya kitoko ba mususu batikala ko ndimate mais lelo to mona ba bima banzemba Frère Egola kala ezonga ba koma koyemba ezake fete pe satan attend bo bata ba kino quelque part et sengeke za la boye to zani omoni nde balobaka la vérité ya toujours na escalier muto malamu bato balandaka toujours lelo no so malamu esenga ipezo attend donc trop précipité te pour na kowela to lokelo mobo non to na ko observer moni mona ma observer nan ayoka kanana yomona papa va lobaka te atala kanana bolo ma yemna tamu va réagir moi te biloko no salaka etika polémique donc il va finir concert à la fin de l'année ba rideau pamba ba pia katango nyoso
et clôturer mon sali ba émission net sali ba polémique mon alobi kambala mon alobi kambala moko en tout cas na posa donc moi na nzambe aza na posa bato ba luka été et pardon aluka bato te bande ba luka kai donc moi tous les pasteurs terra le banzambe aluka bandimite bandimine ba ko ya verrier mais que nos pasteurs ont danger pasteur on a faire un danger to mona faire ba ola mokilo na moni musical le faire ça na musique na salamate net ni offert à ça ni salamate bien deux mois transfert na musique tout le monde a oué Emilia ya ofélé tout le monde a accueilli ofélé mais tout le monde a transféré à faire 32 000 € 2 ans et ça m'a pas joué na quartier ça m'a pas joué puis en plus a imposé chaque chanson na yemba libanda nous yemba on chaque concert 2 chansons par concert et pour imposer tous les ministères nous yemba nzembo nanga y compris oui yango tout le monde a fallu yemba nzemba faire ayemba ta yemba ka yisanga yebisanga nzembo ni ya fallu ça libanda faire un bon orchestre ya mutu pour moi que non faire les batu nyonso mais banzembo fallu faire yemba libanda ba imposer yemba na quartier latin celui ko sala ka fallu na batu ne pas si makasi ba finga affaire ya ngona pour toucher ba simba simukele kumukele kufa batu ko simisa on faire été c'est que Kofi Olomide aza de loko amona que pas faire peut-être non amona on te artiste émission parce que pas mais on senga ka faire a signer contrat 2 ans à 32 000 €. Faire Kofi le bango déjà kala sona mission le rôle faire na animateur le Bill Clinton na beta concert ngai moko na bango nous avons besoin mutu musuti nazo pour laquelle mutu ngazo faire aningisha batu nyonso yo mote ke ba fali ba kimaka mo ba longwaka nazo na besoin mutu yo mo yo deux mois musicien et orchestre na sala niveau ka nielo mais chaque chanson ayembaka asala avocat ba improviser la kae mon grandeur à musicien grandeur à mutu to mona fali à la maison me bakata lelo to mo lo baka pona kilelo mais avant to to zungu sama na kamba kala pena boto lo batu ba beba lo bati ba zonga na bakoma na ndako na bakoba le tout to lo ba na bien combien de faire na maison mère ma mère chanteur ya Congo mais na maison mère orchestre mu mais ma mère chanteur plusieurs fois ya Congo maman na mboka ça on fait mère chanteur ça on fait mère chanteur attends combien de choses trophée na mère chanteur le comment que na moto ayebi metango yebi na voix nini oyebi kana kisi na succès ya koluko beni tango yebi zana savoir faire zana succès na makamnyonso ya mona faire zo même partout mais faire dans les seuls jeunes congolais au lieu na 4 continents ya mokili oyo to na 5 on faire na 4 continents te continent moko ya Océanie beta ba clôturer makamnyonso ya to bien que yo besoin to linga za loko mo beta ba libanda o maminzo partout nga bien que mondial te o déjà ko faire bien Ligue des Champions. Pour champion nyonso na Ligue des Champions ça va star nyonso on soit tala kada ko fa bien yango siko biso ba auto ebina solo biso ba oyo to sata mutu moko te mais ko fa fabricant ba fali abimisa ba bureau so bien faire Ligue des Champions c'est comme ta ligue azate c'est ba fali ba za lina foot ba za ba championnat lukunga ba championnat miki pour faire Ligue des Champions c'est ça différence. Est-ce que faire ajouter quelque chose dans quartier latin et belé faire ajouter peut apporter mon biso na maison mais ça chaud mais faire étant maqué tout le monde que non j'ai rumbe vanda pour n'a pas kenda ida bango na kere tala quartier dans izalaka tala ba kere non izalaka tata on faire accueillir tala si les vins na ba olango yo kere si va kala ya faire ya remix au moins la différence au moins que non faire apporter loko faire ça moto partout les katika ba apprendre faire la première chaîne au ça ba bima ba benga ba boto ça les marquis voilà zalaka te loko mo ba antenne jour dans la nante là que non faire ba benga ngai faire ba benga ça les marquis na voix ni a benga que dans les marquis o faire ba benga ngai kutu mena boya okin faire ba benga o imba voix ni c'est ça le problème o imba place ni déjà bill animation faire un chant j'ai dedans un chant siko yo imba place ni o ta voix place ni moi lelo succès ya koluka na ko somba ekomi ko yebana monsieur beba côté bakate ba musu ba somba après succès comment on peut acheter ba somba succès na bien tango zo luka ba so do mongo tango leka boki mbongo poa c'est so faire leka tu as tout faire abra so mbongo to mona eka to mona to bela ka faire mais mi semble le mi semble leka abwa ka mbongo a côté mabeleli na si o mona ngate tena muno ndengi leka na yo ngaza bana na oteka na yo leka na yo na luka bela pour ça o mona ka leka ki donc différence ya star na monto zo luka yeba nza différent muni ba tebeli to muni on le matanga ya Seguin pe ya sona na pe Seguin ba se pa nzamba apa abza molimo na kimba sazali muni ba misu ba yambi ba wera na ba jibe c'est la appeler te
mais mbote pas faire à PC si le dans actualité de longwate moi star moi leader na star na sur le bello ko to mo landa na to mo lobela to mo critiquer yango ye wana des stars c'est ça et sur le bello ko mo beleki na percer le na internet na biso so te minati et l'on a fait arrêter il y avait pas hôtel voilà zo mona muto ole sa mba beaucoup là-bas to faire le toi cette émission na biso do sala botaka minati ra fali to ko même pas na deka so ti affaire to le ka ba dika ndo beta ba dika ba 15k moi la différence na muto ayebi na muto a fokusaka luka yeba va faire musique za makila mais bakoni fali basali bémission babi 2024 a faire rien faire asali ba concert ebele te asali ba concert ya minene te mais bon basali ba concert ebele ba français ba c'est qui est rare cher oui moni ko sa leka de ba yemba faut ko sa mango leka po na bien na vu ko perdre de énergie belé petit que loko mon côté un bon musicien une grande star na année faut tirer apprendre mon ko bien balé tikali ko ça la on va faire à tikini na année 2024 bien c'est de toujours double des arènes meilleur concert de l'année oui tout que na 2023 c'est des matériels meilleur concert de l'année so bien to beti 1200 concerts so m'dabezi concert bi meilleur concert de l'année de lui quoi ça porte en Zambie donc ta bo sangani belé beaucoup maté déjà battre des records double des arènes de to OK 2 ou 3 courants c'est 2024 non sur ça le hôtel ndeni fa ça ni fallait beti 1200 concerts l'année ou ata mo ni beta na 27 ou quoi ata mo ni ateka na streaming siko mutu ateki na streaming bana Congo za la Congo pour même ça ateka na streaming c'est faire rigola le total va concert à faire on dit match on dit total match Ligue des Champions la Coupe du Monde total na TV no le hôtel là c'est rien kuna ak mettre gagner c'est ça la manon t'aimes ça le besoin faire ya mun so mun sa banza ba jo simana e ba go ba sima faire le ba go lo bana ba go finga de affaire a lobelo ko moko na panzi likolo malobeza ya binu musande za bakoto donc critique maloba ko finga za pana bango musala za ba faire de tout plus pour na place musala ya moi to bimaka pena troté to finga raté bon fanti no so faire be mo so le alobela ka faire so mo finga photo bien no to telemela o pour tona ba argument bele to beta ba nso ba kao on tient na porte-parole ya fali ya hérité bana nyos a on a gagné bango pour na ba argument na ba pièce na ba valeur nanga mais bon ba luka ba finga on peut le de comparer musique na classe T musique na balé et comment mané mon classe T c'est ça tout le monde le question ba danger mukili qui sont les meilleurs joueurs les plus riches du monde maintenant ta maternelle té attends gradient té et c'est de moi ba français fait a fali ba les ya pas de nani ya Messi bali ba fingi non jamais ba ota la bali wazana ota la musala osala biso na besoin musala biso tanga faut que ça na bureau so tanga faut que ça na ministère so tanga beta musique za monde ba électrique musique bana on a des bas âge ni bana ba na bas âge ko na ngo miso mkolo bina ko misa mkolo bina osate oye ba te yebi stanga na ko misa na âge avec 40 bana ko musicien nemba vani na kota na gamme ndeni c'est ça musique ba ota na muki t'es en lecture na classe il y a il faut lecture na musique est-ce qu'il y a des musiciens congolais oyo basala musique peut-être pour ba musicien moko azalaka ebele ba j'ai un so wenge ezali na ba jeune so basala musique pour na faire ba balika miso lo ba yango tout le monde héritier na pesi mbote héritier watana biye moko lo ba yango kenda na yina mo na faire wa voix fondamentale na maison mère le lokana travail na yimba ngapa il faut na yimba lokola ine yimba pourquoi pas ngapa na yimba bongo comprendre yana bile le photo le baraka elle fait la longue maison mère était longue des beaucoup bato comme héritier na fait héritier yé moko na maison mère so faire avant était on vendre api avant da kuna musika oyate avec place mutona vanga na oyate est-ce que le nye sangisi bako mana audace bako mana mbanga bako makolo ba makambu pe ba héritier moi personnellement ça me choque donc tant le ba héritier a te faire je me dis c'est que héritier moi si kaza même étonné aka moi makasi Moi, tu vas qu'il est le soin, qu'il est le propre, qu'il est le salité, qu'il est le bouzo, qu'il est le moussangisa. Bateau ba yebi, tena bateau ba yebi. Vous savez qu'il est là. Au sommet, bateau 4 5 c'est moi qui le babina. Na bi ata hérité moi chokara, à se chokara mon boy. Dans le moment de l'émission, na tel dit moi la finga faire ba non ndenge nini. Et ça va nanda quoi faire. Faire à berger héritier. Et faire les gars qui veulent na beaucoup longa boye boye. Jamais. Sur place na gauche, droite à royer batté. Oui, il est comme ça papa avec.
héritier moi yebi que non fait pour na bien na Congo malelo et ça mi tout mon côté a refinir le faire il faut chanter il faut faire il faut musicien au bon on so ba idole à faire comment le pour travailler votre travail va faire dans le mouvement tout faire et moi na bien par tout faire azali mouvement côté ba nyonso ba groupe nyonso na ba bala tenga lo baté le quoi faire tenga fa za charisme faire na fa na lo la faire donc faire ça par exemple ba plateforme nyonso ya ba jeune so Congo le ba dimension ba jeune bilamba buzo ba c'est moi faire ça un bon leader un vrai leader asana ma peuple na moi ba tout monde faire de ça la nini ING Arena fa annoncer date auti ba nini ba Canada fa annoncer ba date mais annoncer ba date pour mboka na guerre asengi na bolimbi si presse bolimbi sanga mais ba lukeli ba tombo keli ya on habite et le so malamu ba combattre c'est le mota malamu il est na facilité yo moni ta ba ko Jésus à la place moi c'est kana c'est rien non c'est là ya passe ya kolela ndé mon affaire tout bien affaire Jésus tout bien Jésus faire à Jésus imitateur maman naé Marie ezo kende moi comment Jésus on y a pas mbaté maman comment ni Marie makese Jésus talibana ozena ozesna moto nza matindela biso na Congo faut te protéger alors to lo ba to ko finga to sa nyoso na mutima bike no te faire ah te faire so faire azala te melelo batine so bazate génération so mezate ngana pesa Maxime Fabregas maestro en tout cas Fabregas a oza pa ya pa isimba pina aya na politesse siko parce que na ofinga te bani tete tanga yese loko ni 2012 c'est wa 2012 faire ali kolo misani ba lekeleke beta bani beta yo misani na pour témoigner zelo misani Fabregas aya na politesse na yese poza pe isimba le bato bazwa na game politesse mo ngeli kay na persi bozaka ileki yesu bato chaka te faire za yesu boko toucher te ezaka comment pambate ce n'est pas ça je ezaka na tina ite lo mote le ka pamba mutu babenga na comment yesu te il faut na ba eza mindelo to babenga makadi makadi benga di de ballon bilembo etikala babenga Messi dit c'est Christ avec Christ le moment na bilembo eza Messi joueur moi ta seul Christ na Messi et bien chanter mot na Congo ça le roi faire et ça 48 à faire comme dans lelo et ça chanter na 48 tu la yemba danger le roi faire azati on peut dire milimo ya bandeko na biso ba papa biso ba koko na biso ezo se reposer na pe pour faire azali ba musicien bango to ba yebeke le roi faire azali ngana tana kinanga na biloso faire bimate ba so 40 ya pesa mbote mbatika musique atika comme musique elle jeté le so faire azalaka te faire azalaka te mais so kini kestera derrière le so faire azalaka te mais pas bakufa te ba mandilu bakufa te na ito so ngana moi c'est mon gars 2000 liwa pa mandilu na pesa pa dilu nzamba mamula mamoni na kimia na stade Martin so zaka ba 9h to ba 10h liwa madilu babenga ba misema ya faire azalaka te ça na poto bayemba papa lutumba beta guitare misema bayemba jeune azalaka moko fali be bango ba wela kena voilà akena wela na libosa sima na cercle est-ce que on sait que on va faire mise pour tout le monde là kai comme na image wana oza image botala ngo na invité ba l'extable on nous rappelle biso ba histoire pour biso ba golo to histoire bon l'histoire ba tout en classe na classe na première ba histoire c'est le passé tout ça l'anniversaire histoire c'est l'homme l'homme c'est fait rigoler faire c'est toute une histoire à Congo faire la histoire à Congo parce que na étape nyonso na bien faire ça triangle il y a un triangle wana yo na Congo dans 3 grands musiciens on a ko fait le mide we Rajibe so faire yima ba nyonso wana na katikati na bango on a force à faire ana ki Jibe na nzoto ana ki wera ana ki Kofi Olomide so yo bimisa na ki Kofi zangi wera ozangi Jibe mama dilu voilà banyoka longo na bien faire yima na fan qu'on âge ni 19 so 17 ans na fan qu'on ta ba mikolo ba yimba ba volo ko lai via ke wala la ke Jiba ke faire yewe chauko so ta mo lelo boyi altera les seuls musiciens yimba na fan qu'on tu yimba ka danger d'affaire. C'est il faut n'avoir compté les lots de 97 si le 98 hein si le lot non si le lot pendant 27 ans 27 ans à ça dans la carrière donc faire des mots Cristiano c'est carrière Cristiano à 27 à faire 27 ans si le aïe Mbappé qu'à danger peut améliorer secret des années secret à faire pas tout on va faire pas mi qui ça c'est important comme qui ça tout le monde héritier moi ça va ni aïe Mbappé il ça aïe Mbappé bien
nakomi kofrote so makasi koyeba akenda okangama okufa pena osabe crise okufi na sita kokende boye mais affaire omata bazaka boye travail na repos na discipline musique la discipline respecter mikolo bakulutu banyonso comprendre yo ese muta peso mbota kiso kayamba o baza kolana muta wera pesa faire mbote elonge sourire ya mamnyoso sourire ya nyonso elongi maboko wera nisa faire maboko 3 fois mérité ekaka pan manda ekaka pan jiba epesi faire mbote atibo droit au cœur donc tu veux laisser droit au cœur on a Adolphe ayambi Adolphe Koutouna vi na biso ya kati ya moté Blaise Bula Koutou mutanketu vous faire mota nisi libo faire aseki mana jana telemi kutu alengi tala bitala te charge bata mona affaire na musika komoni bino to etala to finga na musika te to finga na ba TVT tout monde na affaire fote bana ba valeur mbesa na itala fana sima kuna mais libo kama na simbi yango pamba na ko paralysé mana telemi na ntifike na boni bataka taba mboma olenga oboke no bato bandima gite to ko simba Yesu na temps oyo de bazwa délivrance ya iner bazo bena délivrance ya iner o bakana kate bazwi yango do ba ne bazana manda chante papi mboma Blaise Bula baza libéré baza pena libéré baza pe sauver on a sur na Saint Valentin on a Blaise Bula beta suma kasi ko donner ça ba sexy yesa la kasi c'est 14 mais tout pena o keno le 15 et le 16 pas simba ki faire si faire na janvier kasi ki ne peta ne o 2025 toi faire yo mo teke no ya bo pesa we rambote ça toi déteint et ça les locaux coupité yo ngo ça 12 ils ont sur le 24 comprends c'est qu'on fait railler ndenge ofinga ngini so finga faire un peu sur mbote donc a diminuer yo mbala moko diminuer yo donc makamno so ya wera ya papa je sais nini asokoli Asokoli, merci beaucoup de nous sur la souka émission. Tout bon mambo le baiser belé. Il faut tout bon battre le bango. Bah fanatique qui a fait rigoler là, mais la bonne musique. Base la date pour quand? C'est balade c'est allé. Et le qu'on a lamba mité. Balak ça on va douter. Ce moment où tu vois nzaka ngi tunga. C'est quand ça nous surprise. Ce moment da fongi tunga beke no ke pondu ya ngoyo. Ba ile loko bolia. Je te beke tolia Canada tolia pe ING Arena. Donc to mboka eza na pasi. Muto ata ba noir boza sinima matanga. Bandoko ba kufa mboka eza bien to ko lancer to ça on a le yengete. To mona faire rigoler ça ngisa na francophonie. Là surtout on peut ça bien information bien 11e 9e ja francophonie. Bato baleka ba pesa message te. Mais faire aleka pesa message matembo este. Faire matina na Paris la de nani na Paris na nani. Na double des arena. Ayemba nzemba biso este. Faire toujours à na sima ya mboka. Faire qui habite na bumba kuno moni toujours combo ya mboka message ya mboka donc on fait pas la fête lorsque ça brûle c'est les voisins mais ce qu'on pas na biso mozo brûler pe là tout ça fête ndeni donc tout les activités à jet set est suspendu tout ça timambu ya mboka ki bonga pour faire ça local ça locaux mo so mboka za ngira ba championnat phase ya timboka ici na mboka stable ba zonga championnat na donc tous les fanatiques à faire pour consommer toujours dynastie na biso na mobondo to bima tala ka le mobondo na un mois to kenda so na 6 millions zuma que non faire ça unité de mesure ya ba tu nyonso ba nyonso le na faire le na Congo so do hôtel wenge mo kisita faire rigoler ça et c'est lui. Merci beaucoup ba remerciement pe numéro de téléphone donc bato de les bango en tout cas bolimbisa au fait pardon au fait bo sepela na biso ko nyoko sepela donc bo s'abonner na Siba télévision. Moi c'est Mbichi, moi ça taille donc VIP. Donc yepena to lukana trop. To kutani bota radio to bobine bosa na ba commentaire donc to ça pena. Bo mesa na ngo chaque semaine to zala to zala pena pona lokumba verve biso ye golo asi prend biso za bana ba guide. To na nzela malamu ya balanda mabe to tiki to boki armé. Donc numéro de téléphone est plus 243 89 75 49 486 89 75 49 486 Charlie Wabenga les puissants Abdul Mayo très important nous avons ensemble bureau yango Abdul Mayo les Bougars na peso mbote belé RK boutique kami to doit pour RK boutique pour la promotion donc RK boutique on a bien partenaire nous mbala nous avons ensemble Muga Wabenga Bezos les roi Manito mbote belé on invite en tout voir nous X bayombe
Golan c'est pour bana priki na peso mbote on président bana priki ne so ba Golan so X ba yombe donc quand X na peso mbote belé Brunel Kabango premier de la République na peso mbote belé Mugawa Benga le banquier ministre à fonction na peso mbote belé maman Clotilde Bondo na peso mbote belé Charlie Wabenga le financier na peso mbote belé Emble toujours mbote na Jérémy Donda Itoto Batos Mapipo Patrick Peso never give up on invite à Toto Mvandu na peso mbote belé Patrick Peso ya lengos don ça papa na Kenaya na ingénieur moko na Koweït ba mbali na so na Koweït OK ou le ingénieur ba sérieux na bena Serge Gino c'est yes mi Samsung yeko Samsung comme Serge Gino na so mbote belé masana ngai Olivier Mamale ba mbote belé donc na collecte na bino Mamale na so mbote belé. Merci beaucoup, c'était la Nancy Bassélé. En tout cas, restez branchés, scotchés, surtout vous s'abonner, vous liker, vous partager. On est là pour vous informer. Donc, Babi Awande Makambo. Moi, personnellement, je suis mingi. En tout cas, désolé. Non, forcé dans la bonne. Glory du Bongo, bonjour. Restez branchés, scotchés. Bye bye. Saleka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika, 2024, Loko Sika, Saleka TV de Makam, en direct de Paris, je le confirme, émission Nabiso Yassika, Saleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a des artistes qui sont, il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration, Nyonso, je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment beau dans programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à cause de l'Eka TV. Ah, bah, pour ça, ah, la réalité dans la carte, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'entraîneurs qui aiment ma pouille. Alors, il y a ma bien victoire, il y a très à l'aise. Comprends? Pour ça, l'Eka TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà. Et bon, aux amis. Regardez.